Jolio, San Jolio. Maman Lomboto, tu là dans un groupe sans souci. Bah, personne a suspension indéterminée. Vous avez au sein de groupe, vous avez des choses à payer une permission. Oh, bon, il président pour d'avoir permission par rapport à quoi? C'est la responsable. Tant que ce personne se sont appelés à Zalaka, même si on a un président, pour un président sans souci, bien béret rouge. Président sans souci, Koufi, bah, et puis sponsor Bakati. Bakati, n'enga le canard se permet à Bokate, n'a que la vérité mon n'a bien un président poudre, ayebi, price à Zolandanga, n'a bien un habit président, n'a bien un bébé sa mémoire battu, personne à partir n'a pour y pour le damer moi ming. Internet est vraiment pour n'en rebâtir ma cam. Parce que les alaka moi difficile, moutazana pour boza contact nae. N'a partie internet, bon mon animal moko. Okima wanzonzingere. Net nan. Marie-Jeanne Bolo. Oh. Kolikila problème to aleki nanga. Tellement Tellement yaki tanga yena ngola yemtalukanga. Habité fona kuta na malombo ta pambolanga. Ne tu peux exemple net Marie-Jeanne Bolo. Marie-Jeanne a joué net maman lombo. Soko mutabongo soki na zana wani fona zonga mbandaka. Na koza vya ba kanyo sopo na tate. Oyo so na bika na sabwe. Moi chobe kota. Angola vraiment ils ont détruit na cimetière ya Baptiste. Mbote, bonjour, na baïnien sauvage occasion Yolanda lisusu émission na bino ya lelo akuna matata na numéro na bino ya sika. D'ailleurs tout le bara toujours akuna matata eza émission où elobelaka tout sauf bêtises et puis ba polémique à buzo ba mais ce qui vérité ezali to relobela yango parce que vérité ba bomba yango te. Tout ça toujours évoluer. Lelo to memeli bino kombo mususu ya munene na monde ya télé dramatique negi to benga communément théâtre. To yambi artiste na bino moko bokoye ba raison pourquoi za Angola. Est-ce que negi ba rimereza akima Marie-Jeanne Bololé musale leki mingi nzonzinga leki makasi na Angola na Congo monike mpemba na Congo na kokate na boka ngona na Angola. Est-ce que c'est vrai to eza faux? Est-ce que le lobo luka boyeba pourquoi ba se rebeller na groupe sans souci papa tika bango lisanga bango ba préférer ba panza groupe sans souci balongwa lelo to yambeli bino mama Lomboto a repesa ba détails et puis mon message pour na fanatique na oyo bolingaka ye mingi. Botard mama Lomboto. Botard c'est papa Elka maestro. Boni santé, boni confinement aux olekisa ndenge. Nangolo ya Yesu Masia santé moko mona ka mama Lomboto ndunda bitekute. Moi ça va azarana likama mutute ami dédié. OK, mama Lomboto ami dédié. Kombo na mpona banda na début kombo ya mama Lomboto. Et uta wapi? Est-ce que ça kombo no yo biologique to eza kombo ozwa ngona musala? Merci pour la parole. Kombo mama Lomboto za famille Lomboto. Noko na médaille Lomboto bisika kolanda mission na pese ba gros bisous na moitié maman bébé. OK, kombo mama Lomboto eza kombo oyo ya ye moko propre ya sanza na été quoi. Ya sanza na été mbote à toi ma maman vie à Kwenma autrement dit l'état. FM, la patronne de la FM Production, Fifi Melda Petit Bilo mi balé na dosé la maman. Mbote nabino, abonnez-vous massivement na Via TV Monde parce que balobi makambu vitesse ezali les amis de Via Nyonso na pesi bino mbote Blanchard tout est grâce Noro Blanchard tout est grâce na pesi mbote. Mama Lomboto obanda musala na oya théâtre ndenge nini nani to ndenge nini uzoka goût to posa ya kosala théâtre. Quand vraiment, nantimate un jour na kosa la théâtre, na benga pe théâtre za donanga parce que na force a été. Tonalité au monde ndenge tikala mabe déjà boy. Nga na za 50 mongo, 50 ngwaka. Nde professeur ya bilenge ya église bima époque. To bandaki ko solula na emingi abisinga bia yo ndene so beta di solo batu bazo seka yo moko ozo sekate. C'est comme ça il faut bando sa théâtre. Comme par hasard, quand on blague, bon, on a pas ça au théâtre. Oh, ça va que sinon c'est le lettre mon boy. Oh, mais ma et pas président Balio Sombo, bon banda ba théâtre. À Séninga sur le terrain, dans une lettre, on a mercredi n'a que pas président Balio Sombo. Dans des banda théâtre.
Bandaki pas président Balosombo. Après wana. Tant na bandi pas président Balosombo comme na niveau église batelemeli ngote tika théâtre ba monte wana elukaka mutasi mbakisi basenga ba sacrifice yo za chrétien okoki kosala théâtre te. Bon na yokaki na tiki tellement njoka nde ezalaki don nanga na yeba ete na vandi bazigura ba président zigura place za gros bisous baye kolongwa basere ba équipage wana ba 98 baye kolongwa tant balongwe te kokutana Jackson abi malum Lina c'est on a Lina to longwa pas président balio to sali groupe na biso to kokutana yo le pas ba Noël ngabi bon na oya na kende ka na kende tala bango babi te net ezali photo saka na nde to sala mouvement to banda bon na ba yenga na ba sodiata ya et après pas Zigura. Et pas Zigura, tu vas niveau travailler un jour non na médaille lombo to yena ndako bien na mona que na théâtre moboy na kati ya zam eza risque un jour msusu mo nyoka ko soyo ko kenda bazamba bon chose a besoin théâtre pour na entre président lombe to sans souci on a côté ce panane on a ce qu'on a ko ba voter ba CP ba zuma gowana ba bité so bongo bo chaye pa président sans souci pour na zama tete na lembe sa pembeni. Côté pas président sans souci. Après au côté pas président sans souci, après ba kombonion surtout wana et après liwa ya président sans souci et maman Lomboto ba préférer ba sangana ba boma groupe sans souci parce que yé moko leader azaki le sosoté quelque part au monité que za trahison maman pourquoi retour raison ninu et ça là que bolongo groupe sans souci est-ce que ça to pona président poudre de chasse la PC mbote pour bande koyoka te to bande ko sola mabe to ka peka mela bino mbongo ya sponsor donc vous avez pour nani. Merci pour la parole. Tant que le bon maman le bota aboma groupe sans souci na ebite groupe sans souci lelo eza na kombo auteur na mama kambo ezala te ba série bino so bozaki papa el kam na oyebisa oboy maman lomboto tilelo azalaka na groupe sans souci bapesanga suspension indéterminée dans le groupe sans souci ils ont dit muta musala il faut ça demande biso to kota ba groupe ya ba demande ba des photos passeport ba peste ba senga biso ba droit ndenge ezalaka to remplir makamnyos ti lelo ba remettre ngatenga za na groupe sans souci nga longwa te président pour d'ailleurs bi place ça salaire na bombe na poste makambo ba fongoli frontière na zoyo zonga groupe sans souci longwa bo sala groupe mo bo me pour les canal TV bon wane zangai kolongo yango nazo bongisa langage nga longa groupe sans société motango bokende au sala groupe wana bo posa pour des choses apesa bino permission oh boye président pour da pesa permission par rapport à quoi c'est la responsable président pour da collègue nanga ko sala bilo bon te peut za télévision za internet partout ba Hollande président pour da za collègue nanga ngane tsana to boye te mboka nyoso mukonza zalaka yem tunamba pour le moment banda ko diriger biso ozomona po nga tango président sans souci azaki na mbeto à l'hôpital nga lomboto na boti apesi nga naza na congé maternité tango siko bapesa misusu nga mpe nazalaka même biso mpe na ngai mpe batianga président po nga président sans souci abengaka beret rouge partout président banda okende biso banda ozanga te tozalaka 4 omega te ngeza omega azali na poto déjà kendaka président sans souci azalaki en vue ya ozomona biso siko toyoki kate auprès ba groupe sans souci kenda ota président na l'hôpital mbala moko ba nommé président poudre président oboya nde tomonaki po ya ye moko azala maréchal atie président ozomona na oboya yango te nga lomboto nazala te ozomona ntango siko président liwe ezwi président a dirigé siko problème ezalaka nini omoni kola eloko ndabe ozwaka eloko nde na valeur président poudre amona biso kaka te on dirait ka na oyeba te so pas azwa biso na valeur nga na groupe sans souci nazali mama conseillère kobanda président sans souci tina ndenge atika biso na banda osala role wana siko bozolongola mutu na kati ya groupe conseillère ayebi te naza étiquette biso bangala tobombaka mabe te toape banke te mpo banke basango mpo na oboma mbongo nde makambo ifo koloba ozomona na bengi collègue na loba na yebo amoni te na bandi kotelemela ndenge olobi makambo ya sponsor wana ozomona président sans souci akufi bayebisi biso te sponsor bakati
bakati nenga loka na soso peme na zanga boka te na ko yoka ba vérité mo boy na benga président poudre ayebi presse azolandanga na benga na bi président na bwena bebisa mémoire bato pesa nga parti na nga po yo po dame mo mingi ona yebiso makambo na azongela tina mo amasa na sponsor akyo gangelo te malombo to yebi ba vérité so lobi bo oh na mona aye asire mo amasa na bi neti lombo to yebi vérité bo ayo bebisa mémoire bato fona longola bakelenga malikamo boye oyo na silika kaka ya collègue nango balongola kaka ozomona alobi bosa comme ça vanda topesa suspension indéterminée nakenda nakutana na bapapa ngalfa baprésident mbalio nakutana na bavie masumu na explika bango kananga bameki kosolola na ye babia mama théâtre baforcaka yango te bagroupe eza ebele siko nasala ntango mikolo balobi na ngai oyo te basololaki na ye nakende na mokili biloko bato batikaka mokili yango oyo nasali nini navandi na nga sikoyo navanda likoyo ezanda na dongana navanda yango nasalaka groupe. Ok, merci beaucoup. Tozolanda, tozokende petit à petit, tozo évoluer une émission na biso et mauvaise gestion ya présidence poudre des chasses. D'ailleurs, ça que maman Lomboto a quitté groupe sans souci parce que soit bandé gérer groupe bien, soit qui compréhensif, soki, mettons mususu alinga quitter groupe sans souci. À passant, je dis bonjour à toi. Décoration la Brige, décoration la Brige, Brigitte Maya, BM ya colonne na pesi mbote, maman Lomboto, lelo Angola. Avant tout comme on a question ya Angola lelo, bino besoin qui moi chance ça la succès, ba série besoin na ba groupe et puis dans moi temps ya nzonzing lelo to na temps ya internet, vitesse saison internet, vous appelez vous s'imposer lelo na temps ya YouTube. Expliquez biso nanu par rapport ya Moussa na bino tango ya nzonzi na tanga ba groupe na lelo vitesse inenge ye na internet boy est-ce que Moussa na bino évolué to zéro kile YouTube et bakisi makambo to ye kolongola to ye ko bebisa internet vraiment pour na bakisi makambo parce que ezalaka moi difficile mutazana poto po boza contact nae nda partie internet bomonani mbala moko ozomona banje eloko nyonso ezalaka tobi na tango ya Yesu tutali pe ya Noé makamu tuna mutu ezaka na tanango neti ngana eza internet ata batana biso ezaka moma na biso bapata kinga bazalaki ba président bazalaki et comme pe ba moma ba malombo to bangulu ba madame ba succès pe salema ozomona et comme pe na moma oyo na omona ngoka normal mama lombo lobi po na internet c'est bakisa makambo du coup mama lombo to na Angola bafani bayebaki on a kin mama Lomboto na Angola mama Lomboto a s'installé en Angola et après tout le monde a maman bébé babimi na sima to ba maman bébé ba ekoya après na ba idéologie na ba tonalité na ba façon de jouer presque ndenge moko est-ce que maman Lomboto nenga ya Angola akima moto parce que babi actuellement Marie Jeanne Bololé na peso mbote actuellement moto ya ba jeté est-ce que maman Lomboto kima kin tout ça na ba raison propre et privée ça la que va en Angola. Merci par la parole. Maman Lomboto ya Angola te pour na théâtre. Maman Lomboto ya Angola te pour akima mutu moko boye. Maman Lomboto ya Angola te kolukanga na Angola libala. Mubala balinga na biba collègue na presse ba Hollanda ba yebi abalinga normal habité il est tellement enfant da côté batindelinga bien na ye depuis ba théâtre za moi rare pour babala ça moi passe bonga ezango lupe ma nzambe eza donc ya mais babi que non okima banzonzengere net nani Marie Jeanne Bolo oh kolukela problème to aleki na nga tellement yaki tanga ye na Ngola ye mtalukanga habité fona kuta na malombo ta pambolanga po eza ba mama moko abinga pour moi lelo so na comment ça théâtre boy au moins ça la question eza bato misusu banda ba joie boy mutu moko te envie neti ngabo tant na mona marisha ngabe c'est que malombo to musana banda osa e boti mbuma pourtant to kuta na Ngola na Luanda na net mon photo abenga mwasa pembe mandefu abenga malombo to marisha na ya za posa na yo na kebo tellement moninga na prince afuka milia mama pambolanga esalanga moi plaisir mon boy ce qui donne ngai esaye
yende mutalandanga bi mama yona mame yenga vraiment batu pesanga courage pona samsalo eza pona polémique te asa musana e. Ok, bino so bozolanda bo comprendre que Maman Lomboto va na Angola pona okima mutu te po ya Angola pona makambo de gauche à droite te ya na Angola parce que abala légalement avandaka légalement en Angola. Maman Lomboto va na Angola bozala ba collègue bo évoluer na Angola awa. Juste tout ça la moi j'ai mon boy. Moi mutu moko o soko moni o jouer na Angola place ofani bino ba mutu so tokutani place mo boy ko botolanga parole. Mutu yo ndimaka mutu moko kaka. Eza nani? Mama Lomboto pour le moment na Angola. Mama mungana na ngwana wasali mwa kombo lokwa Mama Lomboto. Na yebi te po étoile jour na ndenge na ye. Maman moyenne tonalité na ye, Miraï sa tonalité na ye doré, bananeti mon photo. Ce qu'on est à Mama Lomboto. Au moins problème est ça. N'est pas ces exemple n'est à Marie-Jeanne Boy. Marie-Jeanne a joué net Mama Lomboto. Ce qu'on m'a bon ce qui n'a zanae. On il faut na zone en bandaka. Because of ba kanyo sopo na tate. Oyo, so na bika na sabwe. Moi chobe kota. Ya, ngava mana nakolo bateto mutu kingani na mutu na mutaza dona aza tonalité na neti nga tonalité na Mama Lomboto bon on comparer neti nani. Ok, ça va, c'est bon. Maman Lomboto toujours évoluer petit à petit, mais du moins Angola oui famille, mais du moins aux appels na artiste to aux na ba fanatique oyo balandaka yo yo moko so osali bilan carrière na yo et évoluer na moi temps osali na Angola to reculer ba épreuve nini to ba musala nini déjà oyo sur le domaine artistique depuis oyo osali to concurre déjà na Angola. Angola bon mboka mupaya tellement nakutana na ba fan ebele so na kesh kwanza pa mama pasteur Dorcas na ke kuna oma ba fan Mama Lomboto okomawa pono Angola eza cimetière baptiste pona musana biso ya théâtre Angola vraiment tozongi sima parce que na otokende Congo na décembre le 23 na fête kuna vitesse makasi Angola eloti so na biote biso quand même to forcer na ma possibilité ya biso moko pour moi bato babanda sunga biso ba mingi bakufa ba mingi ba voyager Angola vraiment ils ont dit to na cimetière ya baptiste. Ok, Maman Lomboto alobi Angola est un cimetière et artiste. Là ça n'engage que elle. Maman Lomboto tout le monde qui bosangana qui bino artiste. Bokende ko kota la papa takinga parce qu'il était souffrant. Bokende pe kota la internet. Et après tout makambo zo le cas tout le monde qui bosa la on a ba moyen na bino moko. Bosa artiste congolais ou bozo évoluer en Angola. To yoka ki na kini ke ba pesi artiste congolais ba assurance malade donc artiste oyo aza affilié na association ya papa Masumu nde bazwaki ba assurance wana soka bele au kende hôpital ba retraiter gratuitement. Bino a besoin se débrouiller na moyen de bon nde bovanda nde évoluer awa gouvernement congolais et par que na artiste moko ba évoluer en Angola. Bayebi parce que au moins le problème internet est sangisi na président pas attend otala. So côté na shit yo via TV vous comprenez au moins na Mama Lomboto na message to zotina problème ezande biso to sengaka aide au moins papa ni to mama ayebaka te mwana soka baboti bana bakolela nyonso tout place mote biso to bimi libanda boyem soka nde to mona kite bakaeta ngo pe to mekana okuna soki ekosimba nde to mo Congo vende évolution makambo ya théâtre nde ezokende to mo regreta nde siko ba frontière nde bakangi toza na association mobo tosangani biso nyonso moko na biso totindi journaliste Junior Timba akutana mama Denise mama bana mama Mutema Boboto a reconnaître pe biso bato batiste toza awa siko so yelo ka ke bongo so mama yambi réponse nyonso nde mama o répondre po na ebite mama oloba bo to luka boye to sala boye to ebite solution monana ya. Ok, to ebike solution monana to komi ko chiter vers la fin de notre émission. Maman Lomboto projet d'avenir pour na carrière na ezanini ba fanatique o ba mesana ko tala yo bombeli bango nini to ba mesana na yo na Congo à quand Maman Lomboto na Congo à quand Maman Lomboto ne lobi que non moi affrontement
na Marie-Jeanne pe bololé na scène moko na kine osala pe bien. À quand Mama Lomboto bakomona ye pe na Congo to eloko nini abombi réservé plutôt pour na ba fanatique na ya monde entier. Moto ayebaka projet ya moto ata nga mo neti nakoloba bolobi soki bafunge bafrontière nake Congo nake mpe mwa biloko mosusu etikala na nzoto Mama Lomboto ya ojue nabimisa yango nde nzambe makanisi na biso ezalaka nzambe te tobondelaka Yesu ye moko ayebi nde naomemela biso baprojet ya biso kaka te nzambe apesa biso souffre de vie apesa biso makasi na nzoto mpo don wana na mayele wana mosala ezali soki bato basoutenir biso tokoyeba nde nini ya kosala mosala neti projet foma nayenga te nalobonga lobi na kosala boye mosusu mpe esalemi te nabimi escro akamba omono mpe na kini otozela bafrontière te nga deja na ye awa naokokisa 5 ans nake Congo 2 fois Congo eza mboka soki bafungoli bafrontière Mama Lomboto bokomona ye na kine bino bato bomesana kosepela na misala na ye epuis bino bato bozalaka accro na internet. Je crois que no bomonaka déjà bafilme nyonso eleka na ngola Mama Lomboto azangaka te na kati epuis merci na bino bomesana kosepela na mosala na ye. Mama Lomboto tokomi na biso presque na suka ya émission na biso ya lelo bato baolanda yo bato basoutenaka yo juste un petit mot pour na bango epuis moi message ndenge nini bozolekisa confinement oyo bon nayebi te ntongo mosusu bino mpa bino basa mabala boza makambo eza nango positif bozomona na bino souffrance yango te bato basoutenaka bino wana est ce que bacontinue mpe kosoutenir bino na moment oyo ya corona nazomona te parce que mingi ezalaka libanda mboka neti na baeurope sikoyo bango nyonso kutu malade yango kote evandaki ezwi mbuma eboti misisa nde kuna omaka so obengi Mama Lomboto tobima te nde biso lokola baosoutenir biso batindela biso na financier biso mpe tokomi osoutenir bango na priere nzambe atiaka kimia malade yango esila mpo maraje efungwama bon bana kine bana po aza mokili mobimbe yalinga Mama Lomboto ndunda bitekuteku nayebisi bino ka I love you oyo atelemaki nayebisi esende bio good monde nalingi bino mingi napesi bagros bisous pichu buzitu papa na tezi aza na Afrique du Sud papa na tezi ana aprendre motema Mama Lomboto napesi bagros bisous napesi bafani na ngai nyonso tu bagros bisous napesi bacollègue na ngai nyonso tu ya théâtre napesi monde entier parce que internet via TV mama nayebi ka un jour omonanga kuna nazoya Mama Dorcas napesi basala nzambe nyonso to basoutenir ngai na baproblème oyo ekomela ngai omoni napesi bango mbote napesi bafani nyonso to bajournaliste nyonso to mbote bagros bisous ciao. Ok, merci beaucoup, merci à vous. Bino Bozaki et Béli Orlando émission na bino Akuna Matata. Comme on le dit toujours, Akuna Matata eza émission Oyo Tolobela Ragnon sauf bêtises et polémique. Pourquoi pas Tolobela vérité, ce qui est vérité Roloba ezali. Merci na bino nyo surtout Bozaki occasion Orlando ngai lelo. Na pesi mbote. Oui maman, ya obakisi ezali. Ya obakisa po soki na pesi mbote te na mama bana mutema malamu mama Mida. Mwasi ya président Vital Kamerhe. Grande sœur ya meje mengi mwasi ya Fredi Bosekota la colonne napesi bango gros bisous sika Hollande bolé bien te nde obwaki bolé bien mama Mida kabaka na eti oyebi te mama na kaba banda kala ti lelo mama Mida yo yebi na sele ata moke elobi nzambe alobi te koba kaka bonne chance. Okay, merci beaucoup. Bonne chance na yo pe maman Amide suki na fondation La Colombe Mobimba. Na pesi merci na bino nyonso bozaki entrée ya ko landa biso na pesi merci à toi Jonathan Mbaya Boji M nozela blo na ngai azon se fungwami. Ni Sheikh Baena na pesi mbote Diel Couture na pesi mbote Ginette Toveno depuis Cape Town na pesi yo bambote ebele na pesi susu mbote epaya mon vieux Blaise Rossi Lolendo na pesi mbote pa ya toi l'artiste Omega Kibala ya Mama Lomboto na pesi mbote place Ozali na pesi mbote pa ya mon oncle vraiment la poto les Gresselois le plus célèbre Arnaud Massassou Fanny Tsumbuka Maréchal na pesi mbote pa ya Shivan Kuyenga ya maestro na pesi pe mbote mon vieux Michel Schengen garçon saison bleu parce que yo muto silisaka on se retrouve à la prochaine numéro merci beaucoup.